pona ndenge bato bazaka tout autour na biso ba baby c'est la biso ba relation ba baby c'est la biso ba makambo ba baby c'est la biso. Ça montre maintenant ouvertement que non c'est difficile peut-être atinda ka bato na ndenge na se ba mi balusa ba koma lokola bato ya famille bota ya belle vie ba mi balusa ba koma lokola donc makambo eze belé parce que ce que Gomez a parlé sur The Voice c'était catastrophique c'était difficile non eza ba momoko eza sensible eza na beat na yakindaka voilà mutu mususu akeya signer contrat autrement eza ndenge bino bozo kanisela te que non ndenge to moni na Nigeria to moni na artiste ou nani acteur nigérien peut-être azosala film non peut-être akei to azalaki na bango po na projet moko boy to ba coacher nelo moko boy c'est ça mais bango ba ki ba lakisi ba image na bango ke ba sali film ba mega ko changer parce que tozo compter battant un certain moment ba ko disparaître ce qui va disparaître na scène to ko banda compter o ba sala te to compter de mabe o ba sema alors to tika bango ba sala ba compter alors Gomez wana capacité ya kofanda nanu kimia otikela nanu bandeko na yo basala musana na bango parce que to ebite tina nini yo kende na Nigeria. De Jika TV nous est bienvenue à l'émission au micro de Star présenté par moi-même Rachel Mandé. La personne symbole de la babouine à l'émission nous ancien à nouveau bah au mieux sur bazo continuer ce qu'on like qu'on partager bah émission na biso à chaque fois à chaque moment l'air tozo kotaka et merci na ba fidèle na biso merci na ba étoile na biso bah au mieux sur bazalaka toujours wana tant to kotsa élément bazo partager bazo liker et merci pour les commentaires na bino bolakisaka vraiment bolingo à travers chaîne na biso Jika TV News. Voilà aujourd'hui nous avons mon côté na plateau na biso ya micro de Star nazana Jika de la presse autrement dit analyste oyo alobara kitoko asolara kitoko ya alobara na ipembe à côté la côté alobara na ipembe lokola analyste voilà to meka pe ko solo mo ke pona ba guerre na biso zo le cas entre artistes na biso comédien bango na bango voilà avec Jika to meka ko solo la mo ke na pe simbote na ba onyo so bazo continuer ko féliciter Rachel Mandé ba commentaire na bino ba partage na bino ezo salanga kitoko makasi et merci beaucoup na Fabrice Mandé azalaka toujours wana derrière la caméra. Merci aussi naba o nyonso na libo s'abonner abonnez-vous massivement partagez likez ba émission na biso voilà Fabrice Mandé so zalanga mon concernant nous éviter nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue Jika. Bonjour Rachou bonjour naba étoile na biso nyonso Jika télévision bonjour naba tutu balandara biso merci beaucoup naba o bazali ko continuer ko s'abonner massivement na Jika télévision merci beaucoup naba o to bandaka na bango ti lelo toza na bango cela veut dire que non ba ebi histoire à Jika ti place tozo kende merci beaucoup nabino merci pe na ba o ba sepelaka na biso na ba o pe ba sepela na biso te c'est pas dit que non na mokilo faut ka ba tutu nde ba sepela na non non donc ça ba tumsu pe ba sepelaka na biso te merci beaucoup et puis na pe si joyeux anniversaire na ma fille Donsi Ngalula Kitwa la fille de maman o a totalisé 12 ans et ça facilité na pe si matondo na tata Nzambe na ce télé ba joyeux anniversaire merci beaucoup maloba yayo mituna yayo me eyano yangayo voilà Jika de la poste zo kota mbala moko na ba actualité na biso o ezo fandi penza biso atomeka mpe ko sola momke parce que yo des gens doza na loba na pembe oza analyste o analyse ka makambo belé makambo ezo le kabituma o ezo le entre artiste na biso Ursule Pechanga na maman na biso Silia eloko ezo le entre bango na bango. Merci beaucoup naba oyo ba ebite je crois ba te belé ba ebi histoire ya Sila Bisalu na Pechanga Mupasha na Ursule Pechanga ndenge babenga ka eba tunyo ba ebi bazalaka ba mapasa bazalaka ba mi pour un certain moment bazalaka ba camarades vous savez quand vous êtes des amis bobandi sikamoko bobandi ba histoire ba ouais ba amitié
te bokoti na monde ya baventure baventure eza koloba na ndenga mabe te bokoti na monde ya koloba keno tomi koti si toyebi te place tozokende makambo yango ebandaka lokola maseki bandimaka te bakokoma wa bazala bami babandolatama babilamba motu nyonso oyo aza na monde ya théâtre ayebi na bafanatike ya Arsile na Peshanga basali nini bayebi motu tout ya sila ayebi donc elingi koloba keno eza bami ya depuis kala mais il arrivé un certain moment eloko bato bayebi te leadership ekabolaka pe amitié bato bele bazoloba keno Sila Bisalu na Peshanga eza bato nde bakaboli bango. Je vais vous dire que non, je ne suis pas d'accord et je suis contre avec ça. Sila Bisalu na Arsile Peshanga eza bato te eza leadership. Leadership, cela veut dire je me sens, je suis star na côté nanga. Toi aussi tu te sens que tu es star na côté na yo. Tu te sens que tu as $100 na poche. Moi aussi j'ai un $100 na poche nanga. Donc je n'ai pas le temps de venir te dire que non Rachel na sepele na robo pesanga te. Donc toi aussi tu n'as pas le temps de me dire que non viens non. Maintenant ba o balanda biso. Toba o bazalaka pembeni na terme ya bakino babenga bango ba mukala. Voilà. Bakoya siko moni mukala po ba sepela na ye. Faut ya kana mo masolo mo bwa lokuta. Ya lokuta pour que ba sepela. C'est ça. Faut mukala na ya na masolo mo bwa lokuta. So ya na masolo mo lokuta ndeza boye na yokaki. Balobaki na monaki maloba ba mukala. Ba mukala na nde bazaka toujours derrière ya ba leader. Ba leader. Bamukala wana basala ka visibilité baluka ka visibilité na sima ba leader baluka ka bakombo na basima leader baluka ka pe moi mosolo na sima ba leader mais musala na bango ezali bamukala parce que ceux qui oza mwasi omibengi no Sila Bisalu za camarade na oza mukala na été comment muto koma mukala c'est quand on t'envoie quand tu viens avec les quoi la nouvelle. Quand tu viens, on a dit là-bas, on a écouté, on a entendu. Directement aux yeux combo ya mukala babambio. Parce que d'office, j'ai dit, na cause la jamais mukala ya moto. Parce que na cause la. Quand est-ce que tu peux m'envoyer d'aller insulter quelqu'un pour toi? Quand est-ce que tu peux m'envoyer d'aller faire de bêtises pour toi? Tu vas me payer combien? Je n'ai rien moi-même. Et toi aussi là, tu n'as rien. Peut-être c'est les autres qui vont te donner pour que toi tu me donnes. Maintenant, moi je vais t'envoyer. Toi tu vas m'envoyer pour aller insulter les autres. Pourquoi? Na okendeti. Donc ce qui n'a comprendre et bandakala. Et bandi koko le bandi koko la distance est kota kate. Qui ba pe na makambo ba star mingi eloko ekabola bango peza ka mibali. Ah, mais lokola bazali ba yaya. Moye pe ba secret wana bimali banda ezate. Et comme on le kaka na ndenge ya cessé. Voilà, Jika de la presse, non, il y a un eloko moko ocholoba, que eloko kambola kabango beaucoup plus ça, bamukala. C'est que na sima ya moko na moko bamikala bazali de bazo tinda ka ba message tout consort. Tala, Sila Bisalu azana base munene obabengi ba bakuk. Base na ebité Arsile Peshanga kombo ya base na ezanini. Mais Sila Bisalu azana base munene babengi bango babakuk wana donc na monde à théâtre yepé à réussir ko ça la base na ye. Ozo sentir tant déjà ça base na base na yo. Donc tu peux te réveiller aujourd'hui te dire que non je me décide, je peux être député national, on peut te voter aussi parce que tu sais que derrière moi il y a des abakuk baza derrière moi. Sila Bisalu aussi à réussir pe ko créer monde na ye. Boko ko lobate que non ba kombo ba fani na ezanini te. Sila Bisalu a marqué passage na ye. Azo continuer toujours ko marquer passage na ye na monde à théâtre congolais ou congolaise. Aza ko continuer ko tika empreinte na ye na monde à théâtre. Personne peut nier ça. Donc Sila Bisalu continue à travailler et il va travailler toujours, c'est la même chose avec les dés. Tout le monde est en train de travailler. Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, c'est la jalousie. La jalousie pour moi qui est Nigeria que ça la moi film tout. Mais Sila Bisalu pas kenda ma chérie. Sila Bisalu akenda. Sila Bisalu akenda. Au monde na ndenge nazolo babona zo côté la mutute. Bande kona biso ya basi ya théâtre surtout o nzamba sungi azu mwa mbongo ache bango na maboko bakomi na bisalila mabe. Bakomi na ba orgueil mabe. Bakomi na esprit ya division mabe. Bakomi na esprit moko boye. Nazo ebate na koloba nini eza catastrophique.
esprit où ils ont katia bandi qu'on a besoin de théâtre. Et c'est vraiment catastrophique. C'est difficile même à expliquer, c'est difficile même à parler, c'est difficile même à comprendre qu'est-ce qui se passe, il y a quoi même, je ne sais pas même. C'est très difficile parce que ça bango, et ça silabissal, et ça nani Belleville, et ça dinana, il y en a beaucoup. Parce qu'on se comportait très mal. Donc je vois même les autres, ceux qui enveloppe kakeleki, atazalaki musika, akoya kaka ya poussana, atala na kati enveloppe wana eloko nini ezali. Ozomona batebele baza soifé ya mbongo, ndeloko ezoboma batebele na kati mboka o. Rien à dire, c'est comme ça, c'est la vie. Rien à dire, c'est comme ça, c'est la vie. Ozomona keno mbongo ezali kamususu. Ndeko afwandaki musika. Likolo ya mbongo apusani siko yebisanga so bafuti mutu mbongo ndeko wana fandaki musika monika mo enveloppe apemba osana nini apusa na pembeni c'est comme ça mbongo ebo mboka oyo. Merci beaucoup, merci. Merci d'avoir une émission sur Yajika TV News. Bon partager, bon like émission est comme la style est comme la bande qu'on a vu sur Basilia est comme la bango. Voilà Jika de la presse en tant qu'analyste. Nini ozo analyser par rapport à Bituba ozo les cas entre bango na bango. D'abord nous avons condamné Gomez, nous avons condamné Gomez. Ba ebele bazolo ba ke ba ebi Gomez. Te moi aussi je peux faire partie na bato ba ebi Gomez te. Voilà. Nazali na ebi Gomez te na moni. Pour la première fois, Namoni Gomez pembene Ersil. Nabanda ko kanisa kutu aza nigérienne. Oui. Ça je te dis la vérité. Nabanda ko kanisa Gomez aza nigérienne. Mais tant on a yoki na kati ya ba flash ya ba film ba kenda di ko tourner na Nigeria. Voilà. Na yoki azolo balingala j'ai dit ah aza congolaise mais azo vivre na kati ya Nigeria ou comment. Ndeye grâce na yende a invité Exil Pechanga ou comment. Je ne savais pas parce que na tikali comment on est na monde de théâtre te na tikala koyeba ete ba mususu balobi que no aza mwana ya président Elombe. Je ne sais pas mais de moi-même en tant que dika na tikala comment on a été. J'espère que il y a j'espère bien que Gomez. Mais je n'ai pas aimé la manière où Gomez est en train de parler à Sila Bissalo. Je n'ai pas aimé. Ça montre maintenant que nos sérieux, ma camion sur les Canarana CC. Les abamons sont très sensibles, je vous dis, ma chérie. Cela veut dire que notre théâtre Nabiso et bébé. Théâtre Nabiso et bébé. Et c'est là, et ça que ça l'a pas si pourquoi. Bande qu'on a vu il faut se ressaisir. Baeba bien que après bango bato mususu bakoya. Ay baeba pe que no nzamba sali bango grâce na passage na bango na monde théâtre to tile no bazana monde théâtre nzamba permettre bango bazanga mutuka te nzamba permettre bango bazanga mususu azaki na lupango ta sali azu lupango nzamba permettre ye amatavion pamba pamba peut-être grâce wana pe ekokomela mutu ba misusu pe bazo simba bakisi to yebi que no na monde théâtre ba mama sokola pakola ba marraine na ba parrain baza ebele nyonso wana to yebi et ba mingi bazo epakola mina sima ya mama Olive to yebi pe belé po ba kende pa mama Olive po bala na ba cimetière to yebi pe belé fo bala na bambwa to yebi pe belé ba pa mama Olive po yebi que no so akutani na mama Olive akosi ba projet akokosa makambo malonge osanini ekobimela ye. Cela veut dire que no bande qu'on a biso à théâtre un certain moment ba mekana ko bongisa etamboleli na bango eza mabe makasi. Est-ce que bazali ko compter ba ajo bazanango je ne sais pas. Est-ce que bazali ko compter lisusu que non ndeko na biso mama sila to yaya sila to ndeko na biso ser na biso sila asa kominage moko boye ezo boya barando to une ndeko na biso Exil Pechanga c'est même génération parce que comme na monde ezo boya to une ndeko na biso Belleville c'est donc bazana catégorie moko ezo permettre bango lisusu te ba melarando bala na rando ba bika na rando chaque jour ba live pelisama côté gauche na place to mona musala na binote ngapo na ngana ngana préféré na mona film ba kenda ko sana nigérien elinga ezala bien parce que si la bisalo pe asa kenda na nigérien film e mona na te bana kenda nigérien bon au lieu de parler beaucoup de faire de bêtises inutiles de faire des polémiques inutiles laissez-nous tout savourer. Et le Kobino Bossali. Ne tu madame Gomez, moi je ne te connais pas. Peut-être toi aussi tu ne me connais pas. Il y en a beaucoup, oh bah d'accord, nanga ba ebi Gomez te.
Mais comment Gomez peut se permettre de parler de n'importe quoi? On a compris que non, ce n'est pas Gomez qui a fait ça. On a compris bien que non, derrière Gomez, il y a Irsil Pechanga. Alors, Irsil Pechanga, c'est quelqu'un qui se présente à l'Ibosso Batukeno, c'est quelqu'un qui a un problème. Il a un kimia, il a une polémique, il monde a polémique, il a un te, il a un pesage à l'aise, il a un problème, mais nase atinda rabato ba secret sikoyo eye kobima à travers Gomez. Alors ngana olobana Gomez kota la yo boye oza mwana mukete. Je ne sais pas. C'est Irsil Pechanga qui t'a amené là-bas ou c'est toi qui as amené Irsil Pechanga? Place on a touché point d'interrogation parce que mutu moko tatikali ko révéler biso elo ko bokendela kuna touché to éviter. Alors tu ne peux pas venir non. Parmi bato basala musala na Congo si la bisala azali, Irsil azali, Belvé azali, mais mabena bango baza batu kande tokolo ba Ferre, tokolo ba Koffi Olomide, tokolo ba Jibem Piana, tokolo ba Werason, baza batu ozo sentir baza batu basala ba succès mais ba commettra pe ba erreur ebele. Cela veut dire que dans le monde oyo il y a business to ya showbiz ezakaka na ba makambo ebele. Mais ce qui est très important à comprendre que non ba musicien belé pe ba comprendre que non faut tout le monde monde à base. Monde à base ils ont apporté le côté. Ce comme on y bateau ba mi côté si ba mi lalisi na monde à base ba o dinda donc pas possible. Ce qui irsi la lingite film wana etalema même pas à continuer quand na débat on dengezo salema na toile etalema te. Mais ce que que non na lingi na boma débat on na lingi débat y avancer te na lingi débat kende liboso te au moins na pe débat salini et kufa ils a même conseil ba ola sabito kumi na suka ils a même conseil na zo pesa na bande ko na biso tout au basala ka théâtre. Liona Irsil Pechanga que j'aime beaucoup et j'aime tout le monde, mais en même temps tant aux olobaka kolobaka ba bêtise te ba que internet cho eza monde makambo belé net le toza na guerre na ba Cameroun kabaka pays Cameroun na Brazzaville kaka pona ba live ya TikTok pays mobimbe koti bitumba. Donc, ba engire live kai mukolo moko kaka ya TikTok et créer moto moko bo pas possible. Ça veut dire que non lelo internet e ko boma moto pe lelo internet e ko bongisa. Donc quand tu passes atata ngozo senga demande na opo matana live. Yeba ke tango zo mataka bo live demande na yo wana eza enregistré. Lobi ko kama vidéo no ba mamela kisango sikate. Moto wana banda ko loba. C'est wana Brazzaville banda ko finga ba camerounaise. To ba Camerounais ayeba kite ke ba enregistrer vidéo na mais vidéo etamboli guerre koti komi makambu ekoti ba président ekomi makambu minene. Ça veut dire que no TikTok alelo internet alelo eza ya lobité on a koloba yango wana. Voilà, fidèles abonnés, je crois que nous sommes déjà presque à la fin et toko les kaboité parce qu'ils ont vraiment actualité na moni ki bazo l'accès déjà ce que toko mina suka mais ndenge tozo occasion ya magique awa toko meka pe ko so mamu ke jika to kike ndeko na biso to mama na biso Ariachou et baza ko préparer libala na ndeko na biso Marc Kitabo. Est-ce que vraiment est solo? Bon, na ebité, on a ébi que non, Ariachou, baboyana qui n'a soi-disant de quoi maman Olive, ou yoti les longs na tikala ko confirmer en côté, ezalaka les ont dit, soi-disant cousin maman Olive, baboyana na ye, azamo bali mabe, panani panaka ndenge bakenda kanango bongo, biso pe tozo yoka kandenge ozo yoka wana, ceux qui balinga bala na Marc Kitabo aza célibataire, ça fait un moment, azala qui marié, divorcé, moi si na azate, moi si na ye, je crois en Allemagne, yesiko azaye moko na Paris si ce n'est pas na oui azana Paris. Alors ceux qui balingi babalana na azo balana na mobali ya motute azo balana na Marc Kitabo aza célibataire mais c'est divorcé. Ceux qui azo balana na ye a s'assurer parce que abimina homme oyo azalaki invisible. A koti alingia lingana na mobali oyo aza visible. Oyo misu ya basi nyonso ezala ya théâtre, ezala ba musicienne, ezala ba danseuse, ezala ba nini ezala ka crochet siye alingi. Il fallait se demander la dame là qui est partie en Allemagne là, a quitté pourquoi? Parce que oya nyokoli oya sambusi oya monisi passe azala ki un homme invisible abanda ko mona na te ye kutunda banda ko sale fort amoni saye na ba vidéo mais oya za un homme public yo moko pe un homme public to boy catastrophique pour la deuxième fois te mais ce qui est ça pour le meilleur pour le pire en tout cas
to soutenir bango ba bonne chance mais attention to boy lobby parce que mabala lelo koma to bi ke ba te belé ba ibi baza na réseaux sociaux baza ba public mais ba ibi gérer ba makamu na bango mais ba baza ba insensé je m'excuse balingi comme ba vie privée na bango libanda yango ndezo bemela biso moto zo pela do moye kututo bomango ezate na ko soutenir bango ba chance so que ça vérité à continuer parce que mobali malamu azate mwasi malamu azate biso tout ça mabi okotika oyo akabela kayote olingi oyo akabela kayo mais tango koti na ndako ongi olala lisusu te estomac na ko sanza chaque jour okanisi oyo abanda ko kabela yote. Voilà, merci Baboy Nabisonyo sur JK TV News et voilà tout comme déjà presque Nasuka merci pour la onyo sur balanda qui biso beau partager beau liker pour que et comme là-bas auto tu kolobela awa voilà JK de la presse pour moi dédicace Naomi Balé misa to na ba onyo sur kolanda yo bao balinganga elo na kolobana bata théâtre bosalande musala mingi polémique za la moké bino bozana monde musique te bandeko tolobela ba musicien tolobela na bino bo monte kezo so pa bino bosalande musala ti bo sexa biso omoni ndenge monde Nigeria kuna so bakotisi polémique tonzima parce que musale za makasi ba ivoire bomoni mikolo balali na théâtre bazali susute mais ba mataki likolo mais bino botikali ata tozo sala ngona langue na biso et pesa ka bino ka makambulelo bokomi ba patrona lokola bokomi ba patrona bosala biso musala botika nanu ba mikala na bino batika biso tranquille c'est mieux. Voilà, merci Baboy Nabisonyo Sobo continuez à s'abonner, liker, oh non à s'abonner, abonne-toi, tu as close notification. À chaque fois, à chaque moment, tu as une vidéo pour que et comme on a la télévision partout, place aux alliés, aux alliés pour faire produit, na yo publicité, contactez juste JK TV News aux alliés des sites numéro juste les alliés affichés wana. Merci na Fabrice Mandé aux alliés qui derrière la caméra ceux qui ont besoin de te, tu écoutes un ami Bye bye, à la prochaine.